Shalom, shalom, peuple de Dieu. Au bozolanda biso na tranche oyo ya émission tobengi yango patriotisme to pe bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka eza présenté par Mama Bena. De temps en temps, na présentaka émission oyo tobengi on l'appellera femme. Mais lelo tokolinga to passer na émission na biso otolobi bolingo ya mboka patriotisme. Alors na kati na émission oyo naza un peu na quelques invités suite ya ba actualité ba réalité oyo ezoleka pona mboka na biso na communauté, mais na lingi lelo na représenter peuple na biso na mwa ba question ebele oyo bandeko bakoki ko répondre biso. Tokozana naza ko présenter bino son excellence président Mokia na Kinshasa, et puis tokozala lisusu na ndeko na biso représentant ya Palu Mr Nzubi Ngishangu ako se présenter kalate poto mekepe ko manyola kolobela peuple na biso parce que mikolo ezokende malembe kala mingi te makambo yango tozoloba elingi ekoka. Alors tolingi tozwa un peu moins d'éclaircissement biso peuple parce que biso kala nde tobimaka ba victime na makambo ebele. Alors comme biso nde tozobima ba victime yango tozoluka tozwa ba politicien de carrière po omoni na kata politique bandeko biso ba mususu tozosala politique participative, mais ezana ba politicien oyo ba bengani penza pona kosala politique. Alors yango tokolinga mpe tozwa bandeko wana oyo bazosala politique ya carrière bameke mpe kosunga biso na nini oyo tokoki kosala parce que tokoki koloba kaka te bazoboma biso makambo ebele, mais tozwa un peu mwa baéclaircissement na nyonso tu wana. Alors na kata technique tokoluka mpe tozwa président moki epuis tomeka kotuna ye mwa mituna ebele na oyo esengeli na makambo oyo toza ko comprendre te. Alors wana toza ko benga président Mokia na tranche na biso ya émission oyo bolingo ya mboka ebele ba perdre bolingo ya mboka ebele baza lisusu. Bonjour président Mokia, son excellence. En tout cas son excellence na sepeli ko yamba ona kati na émission oyo oza lisusu mutu akoprésente te. Je crois toyebi yo émission ezosalama na Mama Bena awa na diaspora na UK, précisément na Manchester. Alors naza ko représenter un peu peuple suite à moi ba question tolingi to poser parce que yo zali mieux placé comme politicien ou ozali politicien de carrière, tandis que la carte politique biso on sous la politique participative. Alors tolingi to un peu moins ba précision muke et pas na yo soko ko pesa bandeko mboto baza kolanda yo pina kota na moi ba question nanga parce que émission ezali bolingo ya mboka, donc patriotisme. Allô? Ok. Ouais. Dynamique de l'opposition congolaise contre la capacité des grands envergures dans le cadre contre l'occupation, contre M. Kabila dans le pouvoir. Ok. Ok, Olive Saxo Torozo, autant mingi parce que tu as que boza bateau, boza la très occupé, na makambo ebele. Alors, ngai précisément question ngai zali boye, question ya peuple, ya ngai te me ya peuple o baza kotuna, ezala na diaspora, ezala na Afrique kuna, tope na Kinshasa tika bino bozwami. Tolingi toyeba parce que ozali moko, ozali politicien de carrière. Alors, ezana makambo eleki apana biso na diaspora tokomi na deka ba mususu balingi même kosimba na bilamba, donc suite ya makambo kaka ya mboka nde bazoboma biso ba mususu bazo comprendre te. Alors bandeko na biso ya IDPS bandimi ke esengeli bakende dialogue na communauté internationale. Alors ba mususu baza contre yango. Alors yango na lingi pe na zwa tozwa éclaircissement muke pa na yo état que politicien
lelo oyo soki bake dialogue wana na communauté internationale biso peuple avantage na biso ekozala nini na kati na dialogue wana? Avantage eza te, eza lokola bolingi bopesa Kabila bapeki po atikala kaka wana toaza na pouvoir bino apesi bino kaka mafuta na nini na babebo ye moko atikali azolia misuni ya monoko. Biso toboyi makambo ya dialogue tokotraite na Kabila te apesa mbongo na seni aluka moto nini oyo akosala elektio na biso ye akozala te te problème toza na mwa bamanevre nyonso osala wana biso mpe tobandi manevre te lelo biso moko yango nauti kopiblie ndambo wana ya déclaration tosali lelo ezokokota sikoyo kokotanga yango bino nyonso Kabila akokoka te po tozose prépare ya conséquence tokopesa ville mabe nasila biso ya janvier ezalaki moke parce que mona koya eosala na bato bamona biso bapamba bakongolais bameli masanga baluki basi baluki mbongo me mbala oyo masanga na basi na mbongo bato ti batiki yango tolikile to récupérer mbongo. Voilà. Ok, merci. Je crois peuple bozolanda donc balobi pour la biso peuple avantage exacté. Tokotamsa toujours miko na biso balade na bato musu tokoyoka pe bango po tolingi biso peuple to comprendre parce que makambo ebele to comprendre na yango te. Alors deuxième question président ezali ke biso peuple eza na peuple mususu baza ko ndima soulèvement populaire pona kosilisa système wana. Omoni bapaya bakonzi biso ba poste clé stratégique bapaya kaka baza nango. Alors tomoni pe ba élection elekaki tozui kaka te. Mais peuple musu balobi ke sengeli tokende na soulèvement populaire. Maintenant, question ezali boy. Lelo soki toke na soulèvement populaire. Mipaya na biso baza na minduki ba arme makambo nyonso tu arme eza na maboko na bango. Oka lelo tokei. Tosali soulèvement. Mais lelo mupaya songolo azui biso en otage ou bien azui ba place stratégie à se topoka. Mais na place wana tokosala ni. Alors, si vous avez un latino, vous avez un ingénieur, vous avez un populaire, vous Ok, merci président. Souci na biso eza mandenge wana na lingaki un peu tozwa mo beklesima na yebite soza na makamsusu ya kobakisa po souci na biso ezali tozomona kaka Congo eza Kinshasa te Congo bato musu bazomona kaka ezali Kinshasa mais eza Kinshasa te Congo eza partout. Donc ta yango bangongo ezokende mbangu ta ezokende mbangu esengeli tokota na ba propagande koyebisa ba petit peuple oyo baza na se bazo comprendre te kosala ba reflet kotinda na Équateur na wapi na ba Congo kotinda parce que ndeko moko alobaki ke lelo soki toke na soulèvement populaire soki ezali mal organisé et kozala pe malamu te. Alors l'organisation eza koleka nyonso ezali très important toyeba kosala organisation surtout bino boza kuna sur place na biso pe toza libanda ya mboka toza kosala pe par na biso. Alors nayebi te soko koki kobakisa kosala appel na bana ya diaspora biso précisément na langue et puis mokili mobimba oyo baza kolanda yo. Mais problème il y a un soulèvement de vacances, tout ça avec l'autre. Mais surtout bandit. Surtout bandit. Voilà la moi vidéo moké na tiwana na mille na ngai. Bokota mamu. La sura est la mo le bocha ba moye. La moye ezaka mbongo pe biso famille na bino comme ce que se préparer. Ba ko ba Holanda biso. Bino belanzi. Ezala très ko ezala komitango. Ozo luga siko makambo mosusu na ba étranger. Tango ya mo, tango ko ipunye lo baba Congo. Bilobela
Merci, Président. Merci, Son Excellence. Vraiment, message na yo tolandi yango. Vraiment, merci pour na temps au Pesibiso. Bye bye. Bandeko, bino moko bauti kolanda wana, toza kosala toujours sondage. Tokotika ka awa te na ba jour ezoya, tokosala ba sondage, tokokita pe na micro na biso, kotuna ba point de vue ya peuple. Parce que biso peuple nde batu tozali sacrifié. Peuple aza sacrifié na ba réalité o eza kolekana. Par exemple, lelo tozomona biso a na diaspora parce que émission nange elobami bolingo ya mboka. Patriotisme, tozwa yango na civisme, bandeko boyebi totanga ba classe. Bolingo ya mboka balakisaki biso esengeli tolinga mabele na biso, tolinga mboka na biso. Lelo oyo soki tolongwaki Afrique toye awa ebele toyaki poto toyebaki même pas tant toyebaki biti moko o toye ate mais nzambe ayebaki ke un jour mboka na biso kokoya na makama na ba problème ngana yonde tokosala quelque chose po toyeba ko libérer mboka na biso. Mais lelo sikoyo bato bazali lisusu na bolingo ya mboka te, ebele bakomi na bolingo ya mbongo, bakomi kosomba bango mpona bambongo, ebele bakomi kosomba bango, ebele bakomi kolela ba poste, ebele donc toza ko comprendre te. Nyonso wana bolingo ya mboka eza lisusu te. Par exemple, lelo oyo tozomona oyo toza komi benga ba combattant, to pe ba résistant. Lelo soki bandeko na biso ebele tokoma ba résistant to pe ba combattant, tokoma ki yango pona nini? Parce que tomonaki ke système eza na mboka eza yango te. Esengeli sikoyo batu moko bo batelema lokola ba combattant to pe ba résistant pona kotelemela système wana. Mais boni biso oyo totelemaki ke totelemela système wana bakomi kosomba biso ko corrompre biso na bambongo, bakomi ko corrompre biso, tokomi koswana biso na biso. Ole tosala tu tobimisa monguna libanda oyo ayepo anyokola biso, anyata biso moko na moko lisusu tolingi lokola toluka lokola konyatana te. Na ngongo tokoki konyatana te, kofingala te, koswana te, parce que na ngongo yo ennemi na biso akoki kosepela kobeta maboko. Oh na ngongo yo biso na biso balobi bana bandeko baswana kape bayokana kamena ngongo esengene tobimisa mipaya bakende. Bongo biso na biso na kati ya ndako tokoyeba ndenge nini tokosolola ndenge nini. Mais lelo tokomi kofingana, tokomi koswana, tokomi naza kosala appel na bandeko nanga ba journaliste. Ya solo soki kosala journalisme. Journaliste azali mutu ya batu, azali mutu ya parti politique te, azali neti lelo tozomona na RTNC za ba journaliste oyo baloba kaka makambo ya bokonzi ya mboka, akoki koloba pona peuple te, mabe ezoleka akoki koloba te. Non. Journalisme toyebi yango, social media ezali eloko oyo ezali pona ko éclaircir batu, ko pesa batu ba information. Makambo ya malamu to ya mabe ezoya na pona ko pesa batu sango batu bayeba. Mais lelo tokomi komona groupe moko ya batu basala pe media te, botanga pe journalisme te, mais bozoya ka toujours na ba polémique. Ya finga kibo. Bandeko ko finga ko bunda eza na sens moko te. Totala makambo ezali important. Totala objectif na biso nini oyo toza kokende nango. Na émission na ngai ya ba mama na lobakango, on l'appellera femme na ebsaki ba mama na lobi année 2015 c'est encore possible. Avec Dieu c'est encore possible. Papa na biso ale moloto atika biso atikela biso liloba wana alobela biso c'est encore possible. Lelo ata bango bakufi bakei mais bitumba eza ko continuer. Alors c'est encore possible boni lelo ba résistant, ba combattant, oyo babetaki tolo, oyo bandaki koloba. Mais lelo bakomi kosomba bango mwena 50 livres, 50 euros. Nyonso wana po osambisa ndeko na yo, oswanisa ndeko na yo po bambouye. Alors to boyi ba distraction na bandeko ba journalisme, bo poser ba question oyo esengeli pona ko éclaircir peuple. Omoni ba peuple musu baza na niveau batanga te. Omoni mutu eloko mabeza kati na mutu asala likambo ya zo comprendre te. Par exemple, so oye sa mutu ke sala likambo so ga comprendre ngo te ezala rapaz, oko pesa ekanga akoki ko bunda akoki ko sa parce que azo comprendre te. Alors
bato bakoki kososolisa peuple ezali biso ba oyo bosali média bosali journalisme bolongwa ba confusion ya koluka ba polémique na ngongo toza sur na polémique te parce que ngongo ezokende mbangu ba mwa ezokende mbangu balobi toza na kati ya masuwa to pe na bwato tozokima mbangu alors lokwa toza kokima mbangu tolongola kati ya ba distraction tofungola peuple attendement ya peuple ba niveau eza na se bato baza na niveau batanga te po ba comprendre tala ba mama na so bazoteka matembele bakwanga banini baza konyokwama combien des années mais le moment est arrivé ba distraction toluka totika yango tosangana liboke moko ba oyo basalaki mabe ntango tokofanda tokoyeba ke oyo asalaki boye mpe tokoyeba koarrange yango bandeko na ngai bakombata to mpe barésistant tozonga na objectif to mpe initiative oyo tozalaki na yango omoni mbongo ya kopesa ezalaki elengi te mbongo ya yo moko ozokotoka oza kosala mosala ozozwa oyebi ntango oyobimisa yango esalaka pasi obi mbongo nasalaka nasomba boye nakabela mutu boye esalaka me mbongo bapesi yo okopanzapanza ose retrouve ke le bien mal acquis osali nango eloko moko te. Alors wana ezali message mpona bandeko na biso bacombattant mpe barésistant mpe bandeko na biso bazosala média totika koconforte bato na bamicro boketi asalaki boye omoni ndenge nini ntango yo ozotuna ye mutuna ndenge wana ozolinga oyoka ye afinga aloba mpona yo eza elengi mpona yo eza esengo no problème eplante ati asalaki nini alobaki nini olingi ye aloba azongisa afinga donc nyonso wana eza na sens te donc ezali distraction oyo diable azoluka koambouye biso parce que tozokende mbangu na esiko esengeli ke to atteindre objectif na biso alors alingi ambrouye bato na makambo ezanga ntina likambo monene esengeli totala ke mboka na biso mabele na biso fo tosikola yango bapaya esengeli bakende biso moko fo totikala toyeba korenye na kati na mboka na biso. Alors wana naza kokoba na zalaki mpe na moko oyo akoki lisusu kointervenir na kati na émission na biso oyo tolobi on l'appelle bolingo ya mboka on l'appellera femme ekotanga mingi yango on l'appellera femme tolobelaka mingi mpona bamama. Alors oyo ezali patriotisme bolingo ya mboka. Alors na kati ya bolingo ya mboka wana nazalaki mpe na moko oyo azali représentant ya palu tokoluka mpe toyeba ye awa na UK aza précisément na lead. Alors wana tokoza kobenga ye mpe toyoka point de vue na ye. Bonjour monsieur Nzubi. En tout cas monsieur Nzubi okoki ko se présenter oza na émission live ya Mama Bena tobengi bolingo ya mboka patriotisme. Soko okoki koloba quelque chose opesa balandi bazolanda biso mboti. Oui, en tout cas merci mingi Mama Bena na pesi mbata mingi kombo na ngai eza papa Ishango Soki célèbre naza représentant ya Palu na Royaume-Uni na pesi mbote na balandi nyonso ya émission ya Mama Bena. Ok, okoki déplacer muke puis kobongisa phone no po ezo caché. Alors monsieur Nzubi ozali moko ozali représentant na nini ya Palu ya comment na Palu awa na UK. Alors tolingi mpe tozwa moi quelque chose epa na yo baimpression na yo na oyo ezali koleka na diaspora to mpe partout na bandeko na biso ya IDPS parti ya IDPS bandimi ke esengeli bakende dialogue na communauté internationale na communauté internationale esengeli bakende na bango dialogue. Maintenant catégorie ya bapeuple baza contre yango bamosusu mpe baza pour yango na sololi na son excellence Mokia na Kinshasa alobi en tout cas bango mpe baza contre yango. Mais nayebi te mpo na yo soko okoki koyebisa peuple nini point de vue bino mpe boza moko boza ya parti ya Palu okoki koyebisa peuple nini parce que toza komitungisa. En tout cas merci mingi Mabena mpona parole pesinga mpona initiative ya bato na biso ya IDPS yo yebi IDPS toujours contraire ya oyo population endimaka biso tosololaki la fois passé na nani na parlement baye koadopte ke élection ekozala modifie te il faut élection esalama na 2016 IDPS aye kobimisa initiative na ye ya dialogue
vraiment toyebi yo zali moko zali représentant ya Palu na UK mais toyebi pe lisusu ke Palu ateka mboka bino nyonso tu bozana parce que biso peuple nde toza ko souffrir ozomona alors tozoluka na ngongo tokoki koloba te yo teka boye yo sala bo tozoluka batu tomeka pe kosangana po toyeba kobimisa banguna na biso bakende libanda bongo tango tokotikala biso na biso toyeba ndenge nini ya kosolola alors bamususu bazoboya baélection balobi na élection ekosimba te parce que système baposte nyonso banguna bato bazwa baposte wana alors lelo oyo soki tosali soulèvement populaire ekoede biso tolongola système wana nyonso bo bamususu baélection alors nayebi te tozosunga peuple bapeuple baza na se na niveau ya se oyo bayebi eloko te mpo bacomprendre mpo biso peuple nde tozosouffrir soko okoloba nini na nyonso na uti oloba wana. Oui, maman, ben, en tout cas, merci. La parole, on a colloqué, Palu à Tegamoka. Est-ce que Batubayebi Palu est salamant depuis quand? Palu est salamant depuis 1964. Depuis 1964, rien n'y a pas en route, puisque tout ça, la exil, Bayebi en très bien. Donc, on a fait de potana de ya. Palu est un parti politique. Palu, pas la parti politique pour l'homme pour son pouvoir. Pas la parti politique, tout dans la politique, il y a pas parti. Oh, il faut dire éternellement l'opposition. Opposition est obscure. Opposition est clairté. Mais l'opposition n'a pas qui est tant que parti politique. Tout ça qui n'a choix pour ça là entre deux candidats. Tout ça qui choix la personne est tant que parti n'a plus. Le peuple a monité. Azala a condamné Bisso, la nègre naïe, parce que Bisso dans un parti politique. Donc ça la parti politique, c'est pour te dire éternellement l'opposition. Parce que la parti politique pour le pouvoir. Depuis 64 ans, dans une opportunité déjà au travail, et la première fois Bisso de travailler, et ça y est en eux. Mais si on va voir, c'est Bisso de qui mort par rapport à lui. Bon, ceux qui ont dit que, oh, on ne peut pas avancer. On a eu tant de politiciens. Donc le Obama à la présidente, les États-Unis. Obama américain d'origine ou bien africain, vous comprenez une partie américaine. On a les pendant les infos politiques à Olobake, on tout est là, ça bouille pas. Donc, ça y est, bien moi à Moka, la carte à Moka, on a dit, Matila à 100%, Zaïmoa, à les 31 ans, à Tawa, on a eu mon ça, ok. Ok, merci. Merci, Mr. Zoubi. Vraiment, n'a évité mot de la fin parce que tout le monde qui est pour la minute na biso. Soko koyeb sa peuple ni nangonga oyo po ebele na diaspora ebia balingati ko simba na kobunda pona ba dialogue wana nyoso tu o esengeli to sanga to za liboke moko to tala ndeni to ko sala po ngongo eza ngonga ko swana te ya kobunda te meto yokana. Il y a population et le peuple aligné, ça a toujours contraire. Puis sont tous en quatre, il y a boîte, il y a massoua et il y a personne à dire. Ce qui a sali massoua n'a pas tout à perdre, à continuer massoua n'a pas on a quatre massoua à la tête. Vous comprenez? Ils sont habitués et tant qu'ils vont membre à Palu, vie, na massoua oyo, il est peut-être pour à continuer pour la soif n'a pouvoir. Ok, merci, Mr. Nzubi, vraiment pour l'interview, l'intervention na yo, ndenge na sali interview, vraiment peuple alandi yo, biso surtout tozoluka toujours bomoko, toki makoswana ko bunda, poto ebande to ko sikola mboka. Merci, bye bye. Merci, bye maman. Ok. Vraiment bandeko, bolandi point de vue, il y a représentant à Palu, ndeko na biso Mr. Zoubi, oyo azali awa na UK précisément na liste. Alors, mikolezo ya na promettre bino tokotambusa toujours ba micro, tokoyoka pe peuple pe aloba parce que toza na posa ya éclaircissement, toza na posa toyeba. Omoni meme na kati ya ndako papa. Soki azosala likambo abengaka mama abengaka bana tala likambo nazosala boye
Nazana témoignage moko mwana na biso moko ya mwasi papa sali ba makambo ateki biloko na ndako mwana zo ya bi papa me ndenge libyo boteki biloko yo sanke we bisangai menga pe naza moko naza moko na kata famille papa lobi oui ya solo za na raison normal il fallait t'informer OK et le songo toteka ki yango ata bana baza ko comprendre pe que non esengeli soko zo sale loko esengeli bana bayeba yango ke papa likambo oyo yango bandeko na ngai peuple congolais pe congolaise nalingi kobenga bino matoi na émission oyo tolobi bolingo ya mboka tozongela bolingo ya mboka totika kobunda koswana oyebi na kati na ki leadership soki mutu azali leader papa to pe mama na kati ya ndako eza te ke soki olobeli ke papa nga nalingi likambo te mama nga nalingi likambo te obimi impolite ezali badroit na yo oyo esengeli o revendique yango me kati na biso toza koremarke meme na kati ya baeglise bandimi bazoyede bapasteur te omona na nsima mikongo bapasteur bazotonga pasi wana azaka kindumba pasi wana azaka mena na posa pasteur wana ti akomele lettre ayebisa ete ta likambo osalaka mabe ta likambo oboye me na nsima mikongo azotonga ndenge moko mpe na baparti politique souvent nalobaka yango baparti politique etambolaka à peu près comme l'église parce que église eza kogere peuple batu politique mpe na baparti politique mpe eza kogere peuple alors yango esengeli na biso toyeba koinforme bapeuple oyo biso toza kodirige bango esengeli mpe peuple tosunga balider na biso ebele tokoma bafanatisme tokoma bafanatique tokota na kati ya fanatisme tokoma bafanatike ya bato wana ata ozomona moto azosala mabe azoyiba azosala comme oza na yo fanatique moyen oreproche oloba eza te eza baerreur oyo ezali kati na biso peuple congolais pe congolaise esengeli tolongola bambeba wana meme na kati ya baeglise oyebi kokoki kosauve meme paster na yo soki omoni paster wana akweyisamaka toujours na bafille me denonse ye lobela ye mpo amona mpe ke non na nzela no mpe okoki kosauve ye comme mpe baleader na politique soki bazosala mabe esengeli mpe koloba nalanda un sage moko alobi il n'y a pas de succès sans successeur lelo baleader na biso bakoki kopresente biso basuccesseur oyo baza koforme bango mpo baza éternellement te lelo bakoki kokufa bakoki kokende mena bakitani na bango oyo bakoki kocontinue bitumba bakomba wapi bango na kati ya politique toza na bapoliticien ya mabe toza mpe na bapoliticien ya malamu oui meme na baeglise toza na bapaster ya mabe toza mpe na bapaster ya malamu me yango tozosenga na bino na kati na bolingo ya mboka bandeko na biso bapoliticien toyebi ke ya mabe bazali ya malamu mpe bazali me mingi oyo baleki ezali ya mabe parce que bazotala mabumu na bango bazotala kosomba bavoiture bazotala kobima na basi baza na basi 10 20 donc mpo na bango peuple congolais mpo na ye esala bango eloko moko te me biso oyo toyebi ke toza na kati ya bosolo tozosala solo me totelema ata toza mibale ata toza moko tomobilize peuple tosala bapropagande tomeka toyeba koinforme peuple mpo makambo ebele bandeko oyo peuple apona bino banda bokenda bozonga bateke peuple tala boye nasepelaki na leader oyo ya bakongo auti kodenonse alobi me toza bazosala mobulu na bakongo bafaux soda baye mpona koboma tu me mikonzi ya likolo parce que na kati na société to mpe nani ya une organisation babengi hiérarchie okoki kokende nano mbango mpona oyo te saki okende na hiérarchie me alobi na kati ya hiérarchie bapesaki biso banimero fo tobenga mutu tel me tobengaka ye fone na ye elekaka te lelo oyo na bakongo basoda ya lukuta bazoboma bazobebisa bakokanga mituka babomi peuple bakangi bino babotoli bino bambongo babotoli bino basaki me tozobenga mikonzo ya likolo bakanga bafone me gouvernement ya lolenge nini wana oyo peuple na ye azolela atalaka te bandeko na nga to conscience na biso bandeko na nga résistant bandeko na nga bakombata conscience na biso na ezonga bino oyo baopesa bino ba 50 euro ba 5 conscience ezonga bandeko modele bazoboma biso babomeli biso tolandi meme intervention moko awa na tourisme esalamaki bato bauti États-Unis babomi Lyon
mais ba porter mutuana justice pour na lion nyama auto ko ko mapeto lié mais pour le peuple congolais banani ba papa na so banani ba ko beta maboko na mesa que ils enough eleki cette fois-ci la vie ou la mort yango to lobi que 2015 pe 2016 c'est la vie ou la mort parce que c'est trop ba violer ba si ndeko violer ba boma ndeko boma ba botola ndeko boma mboka sécurité ezate lela taba élection otokosala élection bonga bosali na kimia sécurité ezate balingi bakabola biso bamboka o Équateur ekoma boye o ba Congo ba région ya wapi biso tomesani ndenge tozalaka lelo oyo à l'époque tozalaki meme ke ozolongwa Kinshasa okende biso tovoyaja kolongwa Kinshasa lisala na ba sibeza ina ebite soki ba avion ba sibeza ezalaka ozosala 1h30 na Équateur biloko tondi okokende na bateau olongwe Kinshasa na bateau okelisala bosonzo okosala une semaine ba bateau ezalaka lisusu te banzela oyo koko bibisa biloko po bato ba vivre nango banzela eza ya kokufa banzela eza te bandeko baza na basuka mboka kuna po biloko ebima o Congo totondi na richesse mais biso ba congolais toza ba pauvre bandeko nanga conscience esala ba combattant ya diaspora Angleterre, Paris, Belgique, Wapepai, totika mbilingana ya koswana bandeko totala ba gravité ya makambo oyo. Pourquoi tobosa na kambango? Pourquoi tobosa na kambango? Tolingi oyo boy, toyebi oui, ba réalité nyoso twana toyebi. Mais pourquoi tobosa na kambango? Totala gravité ya makambo. Denema na uti kolanda information na TV5. Na totali décoration moko aza française. Bakanga kie na Yemen soki asa ou bien na prononcer vite Yemen na mboko ya Yemen bolanda ki information na aza française azaki na ONG na ye akindaki kuna bon kompe koza pe comme sous politique eza na kati mais bakanga ki mais président ya mboka akiti akeko ya mbene aéroport abongisi bato pona kosala batika française na bango wana ti azongi mboka na bango na landi lisusu information lisusu na nini na Thailand ndeko oyo aza français ndeko wana kotaki na société moko oyo basalaka ba drogue ya comprimé mena bakangaki bango nyonso tu mais gouvernement français eza ko défendre ke bakoki koboma mutu na bango te po batu wana ya Thailand compagnie na bandeko na surtout babomi bango mais ndeko oyo tellement que nini na ye gouvernement na ye elobi bazolanda justice babi non si lelo azana prison mais bazolandela mais biso na Congo justice ezalaka te biso na Congo ba prisonnier bazana kati bato basala eloko te bango ne batondi na prison mais basase banani bango ne bazali banda bandeko nanga conscience esala cette fois-ci la mort ou la vie pardon totika kobundana totika un sage alobi bazwaka décision na esengote pe na kanda te oyebi soko lingo zwa décision kozwa na kanda te kozwa pe na esengote tozo comprendre ba émotion bandeko na biso soki bazofinga bazola parce que kanda pasi ndenge bazosala mais bazwaka décision na esengote na kanda pe te luka moment oyo moni ke oui nde ozwi décision vraiment bandeko na ngai émission oyo patriotisme etelemisa bino bolingo ya mboka tolinga mboka na biso na bosani te mama Lili na bosani te proverbe le messager proverbe 30 na yuke na bosani te mama Gene pe ba mama nanga nyonso bolandaka ngai na émission tobengi on l'appellera femme parce que on l'appellera femme et ya kotelemisa bino et to il continue sur l'émission na biso tolobi émission patriotisme bolingo ya mboka oyo elingi révolutionner bandeko na biso nyonso partout totika mbilingana total objectif ya kobengana banguna po tonyokwani mingi alors tokende na fin cette fois-ci ou jamais na bosani te pe émission bokolanda biso na Didier Forme amalata kala ou bokolanda biso na Softkin vraiment télévision oyo eza ko aider biso nzambe aleka na koba kopambola bino kimela mokonzi ezala elongo na bino bolandaki mama bina bye bye.